C'est parti, ça fait la gaïe. C'est pas gaïe, ça fait la gaïe, ça fait la PCI. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, ils ont la grande émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, la chaîne Abisso, Couleur Télévision, Tam Tam d'Afrique. Rendez-vous dans Abisso à Bongo tous les lundis à partir de 21h, les dimanches à 13h et puis le vendredi à 8h. Wana na bandeko, ba hotel Abisso na Nzela ya TNT. Mais la bande de Koba Hotel la Bisso Nanzela, il y a YouTube, c'est votre chaîne YouTube, La Voix du Peuple, site bien, où vous retrouvez par semaine au moins 2 ou 3 vérités en face, Toché la Rabino, tout ça, la Rabino, playlist, Mobimba, Pona, Bolandara, évolution, ceux qui a Sike Koti, Boé Barolande Lango, c'est-à-dire Tochara le plus récent, Licolo, puis Ti, Tobana depuis 2015. Et merci, Nanga Léon, la bande de Koba, Kolanda, vérité en face, depuis Tobana, on a 2015 et l'autre aux années 2023. Donc 8 ans, jour pour jour, nous continuons à maintenir ces programmes dans la télévision na bino parmi les là. Et merci na bande retour au partage à émission autant on a charango et puis merci na ngai lelo na bande nyonso yo tant on a le barato cliquer na j'aime to aimer émission to aimer émission yo na npesi bacha musapi mutu nyonso aibi ka aplikaka en tout cas lelo na pesi yo merci et na ndeko ozaki na moins hésitation to ba ozaki vraiment la volonté te na siplio pena lelo je veux voir plus de j'aime aujourd'hui dans l'émission lelo to sala j'ai réussi ma remarque à bande belé comme je vous l'ai dit cette émission c'est une émission que moi je présente, mais c'est une émission à Bissou Nyonso. Vérité face, c'est à Vincent. Vérité face, c'est à Ndego Nyonso, Talarango, Lingarango. Il que tu fais partie de cette grande famille, tout ça là. Et quand il y a quelque chose, moni pe que tout ça li a mon banité, vous avez le droit de réagir. N'est pas de belé, ba benga la téléphone, ba de belé, ba communiquer la message. Ils étaient pas contents na conclusion tout ça qui par rapport à la situation. Il y a Ndonabus moi si Laetitia oyo ndeko nana ayaki ko réclamer que basalaka acte ya partout na Laetitia et yango et sala que lelo zemi kotaka et puis ba pesa mobali mususu mais c'est gentil et ba ndeko belé ba benga kinga pour me dire il y a même des médecins qui m'ont dit que cette façon là de confirmer la paternité na maman en tout cas commis démodé comme yakala lelo on confirmera la paternité par rapport il y a test, il y a ADN. Mundela il a battu pour que tout est à la bongo. Et juste après, pendant que moi j'étais en train de réfléchir, je reçus l'appel, il y a M. Jancy avec son grand frère René Nabango pour me dire que Bazagi n'a pas ça, tout me capé au solo là. Et tout ce qu'on a eu à solo là, vous aurez la suite aujourd'hui. Ça dit que pour que tout me aussi ça problème une fois pour tout avant que tout passer dans la situation juste aux allants à gérer. Donc on se retrouve juste après élément au poteau démarrer l'émission d'ambition. Merci. Nazo comprendre yo ko bota mwana moko na vie mineur ozali mineur atikio nazo comprendre pas sinayo. Laetitia Souma biso pour toi avancer. Maman, premièrement, olimbisanga nde tosala tofaire déplacer yo po tokoma ana plateau mama eza pasi atanga mwana nde navandi awa nayebi te vilanga kosukelanga ndenge nini mama na ngai nazalaki liorati nazalaki infiance na ndoki oyo ndoki ya bokilo na yo oyo zobonga nazalaki akorompanga benganga soi-disant mobali na ye ezalaki mokola mbotama na ye mama nazalaki na nga navandi na nga na fiancé na nga bientôt préparé makambo na bisa mariage
toza surprise moko boye. Il faut tosalela mobali na ngai. Yaka na ndako. Maman na se déplacer na ye na ndako ya nana na mobali na papi wana aza vivant. Maman tango na ye o anniversaire ya papa eza lelo nde eza boye yoka o papa koloba. Na respect on azalaki na ngo ya papa. Tant que aza mobali ya camarade na ngai. Papa surprise ango eza nini tosalela yo. O naza na posa kaka bosala nga partout bino mibale. Mama banda na lubotama na âge nazalaka nango première fois na yoka mo o mobala nana abimisa ngo na misu na ngai. Na sistaki na boya po eza makambo mabe. Nana lobi te Dima eza surprise ya anniversaire mobali na ngai na kopesa mbongo. Mama tango kabimisa pesi nga mbongo ne na nzimaki na sala likambo wana. Mama tango na sala ki eyo coïncide pe nazali na fodati na yo koma na zemi. Tola komi na zemi na benga na telefoni na ebisi na nde naza boye na kangami na lobi na kanga munoko na yo komeka kuta ta kokomela mobali na nga ndako ayeba likambo te mutata na famille na nga yeba likambo te. Mama la garde secret wana na bomba zemi mwasi oyo atambwisanga na hôpital nyonso pa longolisa nga zemi zomelongwa te na ebisi ngai babotanga nga moko na yo perdre vie na nga tika na bota mwana nga naza no mwa muke mwana zalaka muke nde tanga zalaka no na libumuso abimi akoma na ya kolaka na ye si toyaka bokola zemi ana ebisi nga na bambela mobali na nga ya ndako na bambeli mobali na nga ya ndako zemi ana na vivre kana mobali na nga yebaka kaka mwana ana zalaka mwana na ye babala nga tina yaki kobota mwana ana mobali na nga supporta mwana na nyonso mwana ana ti lelo nde na bazanga keloko te mama tina nde papa kufaka mamu nyonso matanga nde elekaki na ndenge yo komi kobelabela mama na ngai nde yo juge bo alobi na yo kotika mabokilo na nga kufa boye te il faut nayebiseka vérité tant que azo se plaindre na likambo ya mwana ti papa kufa tika ata mwana te nde yo olobaka na hôpital alobi nalobaka vérité na vérité obiso tobombaka nalukaka bato basunga naloba vérité mama na miniti oyo oluka zwa mwana nga mobali na nga ndako ayebike mwana naza ya ye mama na nga nakosuka ndenge nini biso tokotika mpe vi na o okufa te mpona mwana mama na ngai nazoyeba te nyonso moni tobengelaki oyo yango wana mama nana sali mabe na vi na nga mama nana bebisi vi na nga mama nayebi te nakosuka wapi mama na ngai libala na nga mama ekela makufa mama nayebi te so naosa ndenge nini nana nanazazaki mobali na ngai mama nga nasangi libala na ngai ekande mobali na nga toaprendre likambo nga nakosali nini nanasalika wayakala nini nana papa mama lisikanga nazalaka itoraki mama nazalaka molamaki nana sikamnini mobomba
Maman net. Ils ont bonne nouvelle, mais en même temps, ils ont mauvaise nouvelle. Nous allons reconnaître en haut. Bonne nouvelle, la biche, c'est que au moins aujourd'hui, vous êtes conscients que vous êtes en coco. Mais mauvaise nouvelle, c'est que quand on va se retrouver dans ma boucle, il y a papa Moussoussou. Oh, non, c'est important. Les amis, nous avons une vérité. La conséquence, c'est que nous avons gérer. Joaquin. Mais au moins, il y a un coco. Au moins, il y a un moi, tu as koufi à tirer le coco. Oh, il y a un moutou, il y a un moi, il y a un moi, qui ça. Mais oh, il y a un moi, pour les gens, parce qu'il y a un makina na bio. La biso à l'intérêt, puis même pour Boumai. Na misu ya maman net. Okoyebisa papa de mon abisso Jansini. Misanga mobali na ngai. Nyonso naloba awa misa tala tande tobandaka na bomwana nyonso papa na ngai nyonso nga na obimisa oyo nasalaki yango mpo na santima te omwana nde moto etinanga nasala yango papa na ngai Nzambe Chobana déplacer maman bateau, alors voilà, là, on a une maladie, on a la vérité, la maman est la maman bateau, pas à qui vient la bonne moïnaïe. Tu vois, nous, mon année, tous à la nana, awa. Tu as yaka koloba, maman, n'a yosta yaka koloba, wana. Et ça, y a solo. Et ça, y a solo, maman, saloba, wana, tout ça, là, toto sala ngo tina se retrouver na zemi ya mwana na libosa mobali wana tozane na ndako wana tina ndolo baba kiesa batesa deni na boya na kaka pona mloma kasi pona kopendre libala na gaite na zawo na pasi na bobwana nyosa mobali na gali misanga papa mala na ngai na bidi tsoje na boya na kipabite na koboma mwana batu na ndako te papa mala na ngai mwana naza mwana na ya mobali na buzoba na tosalaka ona na tianga na buzoba wana nde nazwa zemi ya liboso wana zemi na tio sika otaki ezala na mozemi na te eza zemi ya papa wa uta okufa na mobala nanga mobala na poso perdre mariage nanga te po tovivre en paix tobimisa makila bato na ndako topesa mwana ye mama bato azala na kimia papa tokokende notambola na makila bato te naolala te ta mosusu okuta biloko boye. C'est bon. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. C'est-à-dire chez elle solo. Nous avons à l'arrêt. Nous allons à l'arrêt. Oui.
s'il vous plaît. Ngana na sengio na lobit. Situation toujours nango nazo comprendre et na boyi ko lokate na convaincre le musiko. Na sengio peut-être au kitamukie to mekato ko sula la kimia. En tout cas, moment où nazo mona elo na oyi bisote. No ezaki na n'importe ezaki d'abord oyi banane vérité nyonso. Voilà tout cela. S'il faut même y abima, s'il faut même y abima, va déclasser. S'il vous plaît, Léonama, s'il vous plaît. On se retrouve. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na kosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela muso eke mbaka na tiba nzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace obo moni ezana simalanga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko pona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi to ya kosombaka awa na bamaluku côté ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati. Mais oyo eza opportunité kitoko ezaki nde bozomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na daril po tomona yango bien. C'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc. Donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20 sur 20 $4,500 américains. 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20 sur 20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na yo novana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les compte courant, après une année au tango ekomi peut-être $1,000. Sur les compte épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamoko bénéfice ekomi yo parce que ils appellent à cadre investissement. Donc, pour na bandeko bazana posa kotonga bandaku na bango ya ba rêve na bango. Parce que le lot qui chasse les ofongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingara lupango ezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que ebilobi nini kozalate? Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Na avenue Kalembelembe numéro 256. Botunika la flat hôtel Tenazia. Donc ils sont non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni toteli bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles à Pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko siko ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na rêve
to ya ko bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobby yo ka bando ko bénéficier. Donc pour plus de contacts na lobi bo benga biso to boya na bureau na biso boko sepela. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sommi lupangu na yo mbala moko na kati ya contrat ba do sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà kolandela makambo na yo. Donc ezate ko sommi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de l'Ibino Yango pour l'année 2023. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que pendant que Parouze a aussi réfléchi un peu mémoire par rapport à Nenge et Michel Lekaki l'autre fois avec Château, Nenge va travailler le montage pour que bon mon Nenge Makambo Lekaki la fois passée, tous à la même diapason. Et de l'autre côté, tu remercie Bino, je remercie Bandeko jusque là, Zosa la biso confiance. Par rapport à la vente, il y a des terrains, toujours ça là dans Maluku, dans Nzela ya Maluku. Et bandeko ba contacter Gibiso pour ba somba ba terrain na bango. Vu que les lots Kinshasa comme Arabebelo rotine la Ndembongo après au monde a comme une explication té a kena okangela bo chantier mo be photo yebika kena bunayo alors que c'est pas ça. On s'est porté garant Vincent, s'est porté garant ya Rusuma bandeko. Donc on a besoin somba terrain wana ya 20/20, on a la mutu ya sûreté. Donc je suis là, je me porte garant. Il y a aussi la bino dans sommelier terrain na yo, na tchelio ba borne na zuba document na yo, na renvoyer là on a DHL et commis au confirmer ngai et puis tant on continue ba makam na yo retourner et commis ce qu'on a ngam mais pour nous acquérir d'abord terrain, en tout cas je me porte garant. Il y a aussi la mobino donc contactez-moi na numéro na ngai et on va gérer ça, on va traiter ta nini na salle l'IP ba ne belé déjà au ba zo sala donc ils ont ba document zo kende puis zo koma dans les calmes. Voilà, nous avons annoncé au début de cette émission que nous allons continuer le problème vu ce que vous avez eu à constater comme erreur tout ça là qui et puis vu ce que j'ai reçu comme appel il y a Negolanga Jansi avec son grand frère. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois de plus ici pour continuer avec ces problèmes. Mais c'est Jansi, bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, on a pu merci et belé. On a pu merci. Pourquoi? Parce que, comme on a eu un bima qui joue Wana et recevoir votre appel pour que tout le monde mettre avec lumière dans la situation et qu'on n'y m'a pour moi, je suis très honoré dans l'acte opposé. Oui, merci, vraiment merci. Parce que tu vois, les Cambo, regarde pour les caca parce que moi, c'est un Zabongo, sur les salaires vraiment qui tout balana, ils ont rapport que y a zéni ou azalaki na. Na moni que o nga nazali quand même naza quand même serviteur de Dieu. Ah bon? Oui, na moni que ko leka bongo te. Nazolo ba nyonso parce que il est déjà na TV, tout le monde déjà ba moni. Et que ko leka bongo te ni salaire qui tout ça la moi tous mois avance, il y a pour ça makambo wana. Et après nenge e ko bima o e bimi lelo na TV. Bon, moi la famille nazanga moti, ngapi nazanga bandeko. Na ndenge na bima ki jour wana. Lakini bandeko oyo famille na wande ko kolanda ngai na TV.
À part ça, nga mon pena zoa qui tend vraiment ya kokanisa nyonso. Mais ce qui n'a ndima ki zemi wana parce que na yebi kaza mutu tozala na ye. Avant na bala ye, to sala ye batembele déjà. Donc quand on ndima elo monte on a yebi te ki eza ngai. Na ndima ngo par rapport ki na yebi ki eza ngai. Famille Vandis Pengai, grand frère waza chef de famille na biso ni na yebi se ki on a téléphone. Alobi na ngai nde batu baloba ki mutaye ba kolo zemi eza mama. Abi oui. Mais ils ont kala parce que à tous cas décision que tout ça là test AD très bien ningi pa yaki wana lobby que ils ont moi na ngai mais papa ndeko na ngai ils a passe vraiment parce que na biso ba sacrifice misu na sala pour na bala même Laetitia so na biso ngo ondimate et moi na ndinga za bongo na 4 ans oazana ngo ba sacrifice sur na sala pour na yi ozwa idete abela maladie ya ndenge na ndenge mon frère et comment atamu bona zangi même bongo garantie sili pour na maladie na yi mais lelo moi na ngai te OK nzamba yebi nyonso mais pendant za la cire et tout ça ade le tout qui est na voir. Voilà, et c'est ce que nous avons fait avec monsieur Jancy na Mwana to pasaki nango. Je t'informe aussi, c'est vrai qu'on a notre lobby là quand Liban mais nani pena lobango c'est que même remarque au salaki, j'ai reçu aussi appel à bande belé parce que eux ils a famille, les balobara, je exposé ma camarade na TV, non nous sommes une famille. C'est des problèmes na yo de copains na musika ko yipe ko apporter. Maïle donc maïle oyo grand frère a si famille et si ils avaient maïle oyo bande belé oyo batala rappel mission na l'issue à soutien. La benga inga pour me dire que Vincent Bokenina nous ça l'ADN. On ne sait jamais ce que ADN est comme ça. Mais ça c'est le problème, le premier problème au Tozanango. Mais le deuxième problème Tozanango, et ces gens-ci, c'est que vous reconnaissez que ce que comme dit, ils ont la bataille nous pas chez moi si j'ai. Oui. Et puis quand moi si bota, on a la roba là mais ceux qui ont comme dit à niveau le baki au balaye, c'est parce que vous avez retrouvé des qualités au mon avis que voilà. C'est une bonne femme. Oui. Et ce bovin n'a étant bovin n'a nyonso, c'est parce que vous retrouvé moi par nayo, c'est-à-dire vous retrouvé que c'est une bonne personne d'un côté nayo. Oui, oui. Et l'erreur où il y a Salaki, c'est vrai qu'ils ont ramabé ma casse, mais je pense pas qu'aujourd'hui elle peut refaire cette erreur. D'ici comme ça tous allez tous autour n'a pas Jancy. Papa, est-ce qu'il y a qu'on retrouver par il y a pardon et pas nayo par rapport il y a on a na posa nango va première fois dans les cas na émission non dans les cas na TVT na vinanga deuxième fois troisième fois on a na yelisusu na volonté na ngai parce que na mona ki oza mutu moko oza sérieux oza mutu moko vraiment donc okota kimia place kimia za la kité mais on a na yelisiko ezake aden on a yeli yangwana soka za mwana ngai c'est bon soka za mwana nga pété c'est bon Nicolas qui est dans CT. Mais au cas où hasard, bon, je n'aimerais pas tout engager le débat aussi longtemps que nous avons déjà les résultats. Chers amis téléspectateurs, mais est-ce que vous me permettez, parce que c'est une situation concernée par IoT, c'est une situation concernée par Laetitia, qui déjà sa voix qui vaincu, voilà, moi, mais c'est j'en cité, moi, mais c'est papy, tout ça. Mais aujourd'hui, comme nous sommes présents à Awa, on avait jugé bon, il n'y a pas à la Awa. On a eu un petit problème. Il y a Moutonabiso à la sécurité Awa. Il a eu un léger retard, vu que Yopo Baï Koza Marbela au Salam Moito, c'est là, il suffisait. J'aimerais juste que c'est vraiment tempérance. Moi, moi, il a le bac. Ce qui est problème, c'est qu'il y a une solution. Ce qui est une solution, c'est-à-dire la mytho, ceux qui ont déjà profité, ata oleli, omibomi, osalini, ceux qui ont fait profit. Donc, on a bossé, on a fait on a fait kimia, on a fait kimia, tout à nos résultats n'engagent. Voilà, mais vous nous permettez que maman Laetitia Kota. Bon, oh, ils n'ont pas naïo, ils n'ont pas naïo, c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Je pense que toza ko évoluer na situation na biso nenge bino pe bosenga kinga toko di sa maman Laetitia et puis to yeba
résultat test à ADN na biso lobani. Merci. Gambela na internet. Déjà le nom et distribution sur Gambela na internet, c'est-à-dire les ali bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer au mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vie moko oza na besoin bakende tikela bango biloko ya kolia Gambela na internet eye pour na yango donc bobenga bango bobenga na plus 243 99 75 56 493. Je répète, plus 243 99 75 56 493. Place sur ça, besoin de l'euro coma au Bengi Bango au Sola dans les bons. C'est-à-dire, bah, assurer l'eau, non, biloko au sommi et puis bah, assurer l'eau, biloko dans ma place. Oui, le sommet matière qui est donc, nous, ça la donne orphelinat, nous, ça la donne homme de veillard, la gloire au lia, bah, l'osso, bah, semoule, bah, huile, tout ce que vous voulez, bah, miliki, en tout cas, Bengi Bango, car on a numéro na PC, et ça, les cambois sérieux, celui Vincent Lobby, c'est que rassurez-vous que, bah, mes appels sont corrects, je pense à les jours qui viennent, tu retires la pays spot na Bango, bah, nous, les cas, tout moment, donc, bon, mais c'est un Gambela en internet, au sommet du bureau, on a osé la poto, Tindika Mbongo, on a eu, et biloko na comme après maman leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman pas papa la biso to pas maman la biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien Gambela na internet bon maman la moi si mon téléphone ou à quoi expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bo bengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport ya likambango to bengi Gambela na internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans Plateau Nabicho pour continuer ou finir avec ces problèmes. Jubicho, je pense, de la troisième fois, comme je vous avais dit au début de l'émission, c'est par insistance, il y a papa Jancy. Et insistance n'a rencontré bah, conseil au Manazui dans Bandeko par rapport à la situation de maman Laetitia. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout s'est retrouvé sous et j'ai fait appel à maman Laetitia pour que il y ait à concerné. Je n'ai pas voulu associer les sous de Konabiso Nana na Bokilo Naye. Aussi longtemps que tu as eu nos résultats, et puis pour que je me ça maintenant en Kimia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bien. Ma pêche aussi, merci. Dengue Unimi Goleka. C'est vrai que au Lobaki, ndenge bosalaki ba makambo elekaki pour ne pas to zone se sous passe nango ozaki na conviction na yo que na ndenge makambo elekaki ze mi fezala ya monsieur Papi et il fallait kokosela ngo obali bozaki na ye fiancé na yo na poma wana monsieur Jancy mais bandeko nyonso na monsieur Jancy famille balobi que to tirer conclusion bango parce que monsieur Jancy azo reconnaître que soka ni magize mi wana c'est parce que vous avez moi signé, vous avez intimité na bino, vous avez partagé nos. Dès tout le bureau tout tâtonné, tout qui n'est qu'un test à ADN pour tout ça là. Dans un résultat. Yo aussi libéré qui dans les Kamango, tu as fait aussi acte moral bien, il y a un marqué Makaman et Salamanca et on a avoué nyonso. Mais ceux qui testent oyo et confirmer Malobanayo. Pourquoi ça papa Jancy? Tout ceux qui testent oyo et lobby le contraire parce que n'est autre loba les sciences évolué va nous rebeller
maman muta yebaka mukolo mwana. En tout cas, c'est mon boy. Comme il peut perdre moi sens, moi valeur depuis que science et il a mis sur ADN. Parce que ça, bande comme soupe le lot, maman muta yebaka mukolo mwana, pesa pe mwana pa ya mutu. Yepe maman yebika ki aza mwana ya mutu wana. Mais à la fin, tant que je pas de pose à la mwana mutu wana te, ça peut arriver. Mais la situation tout ça nango, ezalaza yo, ezalaza ya messegency, ezala messegency te. Ni no peut sa messegency azali bisola. Elo na ebisega, elo na sali ata mutu nyonso totanga otala, amona ngo keza bêtise. Au moto aza normal, ako tolérer bêtise ana te. Mais la minute yo, elo na senga to abana nzambe, apa pardon, na senga ka limbisa parce que eza bêtise na salaki. Parce que nazalaki ignorante, bon mwana mde mutetinda ki ngana mbongo na monaki. Mais eza buzoba, na senga ka pardon alimbisa nga. Alimbisa yo, ozonga na libala, to alimbisa yo botika na bino ngaka bon. Naza posa un peu de libala na nga te papa na nga. Banda mambo nyonso to eleka na komo vande pa marraine na nga aza isu na ndako na ye te. Nayebi te soki sopa olimbisa nga parce que ata bandeko na ye bazokomela nga bamessage bazoloba non supporte nyonso. Bato bakata likambo ka bamarraine na parent. Nayebi te so baloba baobenga ye basolola na ye. Monsieur Jancy. Moussa Sambagé. Ils ont bande comme sous babenga kingai pour me demander pour na ba test oyo. Il y a vraiment c'est un problème oyo bande ko belé bazo se retrouver nango. Surtout bande ko mingi boza na libana mboka na jeunesse na yo tchanga mwana mwasi mokoze mi wanga na razemi yango. Et après ça dit que à cause de l'émission oyo tu commences à te poser des questions. J'ai reçu beaucoup des appels ya baka oyo. Les Gomo a tout n'enga bisingabi mais nga ba bisingabi pour lancer la test à ADN à Kinshasa, c'est il faut 2 mois, il faut 3 mois pour voir résultat. Je profite de cette occasion, je veux pas faire la publicité à l'hôpital ou tout ça là parce que jusque là on n'a pas eu un contrat pour tout le bilan mais au moins je peux être gentil. Yako c'est yako yebisa bandeko ba benga kinga qui est dans l'hôpital mo na mboka na biso awa. Bazo sala va tester ADN, donc pouvoir voir le résultat dans 3 jours ou dans 1 semaine. Donc il y a 3 jours ils en a pris nango et puis il y a 1 semaine ils en a pris nango. Et na rozala susu gentil makasi na monto obenga nga pour tout na ngai comme hôpital nango, na opesa yo comme hôpital adresse pour que akende to ba ndimone ba kende pour que ba sala test au cas où bazo ko douter la paternité à papa. Donc, il y a, ça dit net na cannabis. Nous avons fait 1 semaine pour que tout ça l'ango. Ne tenez pas compte, il y en a qui diffusent avec l'émission parce que justement, tu es venu tu lancer la vidéo. Mais il y a des choses qui se font ici en dehors de la caméra ou en dehors de l'émission. Mais sinon, je vous rassure qu'il y a des tests il y a 3 jours et puis il y a 1 semaine. Mais c'est Jancy. Je pense que biso démarche na biso awa ezalaka na objectif moko. C'est-à-dire to lukaka ko faire prévaloir plutôt la vérité. Parce que vérité tikalaka vérité a gagné à kaka. Mensonge ata joué place nini mais un jour vérité à kaka. Et vivre dans des mariages avec de culpabilité, des condamnations, c'est pas quelque chose de bon. Parce que maman nanga, ndekonanga moi si Laetitia nenga vandi awa, elle vit avec toi aujourd'hui, vous salez moi matin belé, vous avez bana mi balé, mais alia kamelara, mais on a problème mon amutema. Et je pense que cette émission aujourd'hui est délivrée au abimana, likambo ya bomba, ako bomba na mais tant aux bomba likambo, dis-toi que
les autres rongés on a 4 et il n'y a pas la paix. Et cette émission permet aux gens aujourd'hui à Rosana Kimia, Rosana paix, peu importe où autour de comme résultat à. C'est vrai, mais c'est Jean-Sur Lobby. Tobanda qui ont déjà boyé, mais c'est Jean-Si, donc photo sous ça on va la boyer. Parce que c'est un problème économique, mais c'est un problème qui te concerne pas seulement. Il y a des gens qui ont le même cas peut-être, plus grave que eux. Et quoi accepter que les caboyés, non seulement aux autres traités, il y a eu problème, aux autres sont un peu bandés aux ressources. J'ai le résultat avec moi ici. Je dis merci na bandeko nyonso oyo bo zorata na bino ya ko komelanga ya ko commenter parce que à cause ya ba commentaire na bino nani bo komelanga de toza awa toza pe batu tokoki koza la limité et ba soutien na bino ba aider na bino pe ko apporter biso un plus. Mais c'est grâce à vous que toujours équipé ngape na zoki courage wana roloba que et qu'occupé aux alanés et toujours canisate, n'ayez maman Laetitia Ibsaki bichoté. Maman Laetitia. Balubara, c'est ce que tu dis à Kala Balubaka que maman n'a pas baramwana, a baramkolo mwana. Tant qu'on dit maïe qu'il y a pour avouer vérité nion sur le bousseau ya papa Jean-Si qui a zamwana na été. Vous avez qui sûr na ma casse. Oui, je suis sûr parce que tant la sentait qu'il y a commis en retard, la contacteur nana, avant que tout le monde n'aille pas, na benga non nana na ebissé tala, na commis en retard. A gagné la ma casse na téléphone, a l'oba n'importe quoi na téléphone. Absinga kumeka kutata kubetela mutu lisolo te sote toyeba na biso mbale nde ayoko lukanga na nde na biso mibale ebisingai zala calme tolongola zemi o mobile nga ndako ayeba te ke okomi na zemi avant mariage nde tokendaki toseba démarche nyonso po tolongola zemi esimbaki te nde ayo oyebisaka kana kosela. Mais tu as un numéro de l'agence parce que vous avez pu vous sentir ton agence. Oui. Parce que le résultat dans un awa, mais c'est gentil. Je vous donne raison. On a aussi tout ça la test ADN et puis on a aussi merci na bandiko tout au babenga dinga. Parce que le résultat que j'ai ici, bizarrement, ils ont mon ami, c'est gentil. Je sais, merci, ça fait la gaille. Ça fait la commission, ça fait la gaille, ça fait la gaille, ça fait la Natalie. Ça fait la personne la personne je suis confié. Je suis la gaille, papa la gaille, papa voilà ça yo, papa libisa gaille, je suis confié, moi-même résultat où je suis sincère. Attends les résultats où avant. J'étais perdu aussi. Et si vous avez remarqué, depuis que j'ai commencé cette émission, on a été un peu déjà dans la position de parce que j'avais regardé les résultats. Même si les résultats sont faux, déjà dans mon émission, je ne vois pas la raison de retenir l'émission. Quand je vis ça, c'est pourquoi j'ai tenu que l'émission est ça là-bas. Merci vraiment à Valérie Koulibaly. Vous avez aidé pour que toujours résultat bien. Merci. On se retrouve juste après les mots. Merci.
ndeko na ngai kobwaka mbongo te soki basengi yo mbongo na WhatsApp na Facebook to pe na ba SMS na kombo ya mama Olive Lembe Kabila eza lokuta wana eza ba œuvre ya ba escroc ata ozui appel na téléphone que il faut otinda mbongo pona ONG Initiative Plus azali ko engager bato to pona mama Olive Lembe asunga yo kondima te wana ezali escroquerie tozala prudent kobwaka mbongo te keba na miyibi na ba escroc. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, ça n'a pas c'est makasi na komisi sous Nzambe parce que nous surtout ça que ça va volonté Nzambe. Tam so biso bana ko kanisa yango te Nzambe a pesi biso sous na mukola lelo. En tout cas, ça n'a bien makasi. Conseil ka muke na kopesa na bande ko nga papa na ngai Nzambe moko ayeba kezala boy. Limbisa ndenge mama kitina sa makolo pona kosenga yo bolimbisi fungola motema parce que bande ko lobaka ke o azamo ko azaya ngate o amibale pasa ya ngaite mais Nzamba confondre biso to pambolika Nzambe parce que nyoso ileki malamu ezaka likambo ko limbisa mwasi na yo bozonga ndenge bozalaki mama ndazana esete nyoso ileki awa za mutu asa comprendre o na sala ezaki mabe ezane ba basi batambolaka mwana mwasi azo vivre na mibali misato o gender na ngai nini place zeme kokoto koyeba mukolo zeme koyeba te parce que po otambola na mibali ebele po soko zaki na mobali na yo moko yebidi yake te o nazana yende kolo zeme na ngai yango metama mibali bazi ozotambola na mibali ebele l'air zeme yaka comme koluka o zeme nani oyo ana tena pesa kaka moto na moni na koyo pesa azana na facilité ko ndima zeme na ngai omoni biloko yango citation to comme mama tamso ya pesa ga ibika ke wana sa ya yeza zemina mais lokola zaki na papa lokwa kabaki yango nanu akabia bina kabeli ye ma okabela mutu loko eza ya ye moko mokabeli yango Nzamba confondre biso Nzamba amalamu to tika Nzambe wana te ayebi ndenga préparer makambu na ye na bato botala ngai botika kosala loko eza mabe makasi tala ndi Nzamba confondre biso tamsuma kanisile zaiki zaika zema mobali wana mililo Nzamba bimisi yango le na mposa botika makambo wana bosala yango lisusu te. Merci. Merci Cordo pour la parole. Vraiment merci batutu batali balandi kambo bandeli nango tina suka place bazali to sepeli netinga na ki mutu mona lekate ponga na boya ki ko sala test na pesa ki mère faute mbala moko mais tellement ba tola ndabiso baza vraiment déterminé makambo yo babaki te il faut tester salama et Dieu merci na ndenge asala pe watamayele na ndenge ba science ko landela baka o ba duta nango et résultat pesi que moi on a vraiment abimi à papa na biso jansi na sepeli po kimi zongi alors pour na biso batamayele to na batamokili na place to pesa ba conseil sur likambo salami il faut to lukaraja ko be ko kanga place mabe et wuta ça dit ko kanga soux ko tala maramutu salama na mokito na makambo au moins kiza basé ka ya infidélité bato ben fidèle trop biso bato ça ben fidèle c'est-à-dire infidélité ni memara ba échec au nyonso ba retomber au nyonso plus loin maman il faut ébaquer infidélité mobali ezala facile pour bato alimbisango tandis que infidélité moi aussi est comme grave. Pourquoi infidélité moi c'est comme grave pour moi ça ko sala a ko tromper pendant une année 2 ans 5 ans et mobali ça bandi ko tricher et rêver ça kaka vraiment tout l'ignorité tout ça ben fidèle banda on a fait libala quelque soit mobala comme faible tout ndenge ni na bakambo au ko tricher été au ko trahir dignité na été pour na ba plaire batumo pour na mbongo donc vraiment na sepeli makasi ndenge résultat le et si moi na za papa Jansi mo continuer to hôpital wana to na gouvernement il faut passer le système ta ki ba test ADN comme par porte. Il va y avoir des vaccins, il faut tester ADN par rapport, donc pas faciliter, comme gratuit.
pour baka yana banda ko sekatene ba ngaloba donc ce qui va tester à des mecs comme sponsorisé dans le gouvernement qui porte par porte ba secret belé e bombana ba secret belé eza ignoré et que bima parce que quand on a camera ba masa mu bara étudiant bara misato ba violaka collègue na bomo classe ba bifeke na auditoire na bango na homme na bango ba droga e ba sala e mbona ngaka okata classe et puis à se retrouver na zemi abota pe mais tous les trois ba masa wana oh taki wana mwana nga oh wa mwana nga ça là que ba comment ba problème moko boye ba place ba balaki ba kenda ba bota te wa komo wila mwana mais oya banda ko violer ya tchake mwana azaya ye mais l'air ba ke tali ça na ba test ADN mwana bima ya deuxième mutu pourquoi ba expliquer bon c'est pas dit que ce ko bandi ko violer mutu liboso yo ndeka mutu tiesemi okoza la paix au violer to o tie mais mataka na yo et puis ça na mwana te zo mwana berere wana do mataka na yo et puis ça na mwana te do mutu mi balemela ka yaki ko violer yenda tchaki et mi ça to ka a participer na elengi et mwana bima ya mibale donc il va tester à donner na sengi et comme porte par porte et ça là c'est bien vraiment merci pour merci Cordon pour la parole. Nalinga mpena solo na bande ko na biso ko ebisa bango libala tango ndimi okotango to ndimi o s'engager ne to lobaka les engagements il faut s'attendre na nyonso ko s'attendre ga te pour na oseka er nyonso mais s'attendre pe pour na mukolomo ko olela parce que to lobaka pour le meilleur et pour le pire. Et pire, oh, biso to constater na mitu ezalem so oh biso to moni physiquement. Mais oh ekoya lobilem so ko za makasi ko leka o to souhaiter te na supposer kaka. C'est pour vous dire que Nzambe ayebi ndenge ni atambusaka schéma ya bato basangani surtout babalana. Et tant Nzambe asangisaka bato aye toye lokwa basala Nzambe to pamboli bango cela veut dire to kotisi Nzambe to engager Nzambe na kati ya mokumbo bango bandimi komema pe ko sala na ngina ebisa papa na biso Jansi maintenant vérité est comme Bible ebisi biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira maintenant toi ce qu'on a vérité na maboko o etikal pa na suzaka raboka ngolani parce que to mesana pe koloba pardon ezanguya o ekangolaka tant tozo bila pardon ko kangola cela veut dire tolo bila mutu mo azaki ya kozala azaki bloqué et maintenant za délivré koyoka lisona mino bande kino to koma lelo na raisonner pe na bandi na lisolo moko ya koyebisa bino ete Nzamba azaki na posa maman na biso avouer ka vérité parce que soki ezaki lisolo ya mwana te mais maman na biso nga batera iloko basala ti pa kufinango et yemoka linga ye ba place ni nga se trouver pour kufana et Nzamba permettre iloko aboye koma pour maman na biso dégager quand même iloko azali pour ndé afani boye même yemoka s'attendait même pas que ko matin mwana papa Jansi parce que là veut dire même yemo mukolo nzoto za surpris et un scénario Nzambe dans scénario Nzambe to betela ka Nzambe maboko mais laisse-moi te dire dans la Bible les gens li solo moko ya David na Shimei Shimei banda otambula na David afinga David a manqué David de respect David a ebisiye Shimei na bundi na Saoul nyonso Saoul ko bumanga na bino nde tozo bunda na bundaka pona sikize même bino mais ofinga nga problème ezati David a tika ki na faini ki mais un jour David a confié Salomon a eu pouvoir ici Shimei OK fanda na Jérusalem ti mukolo ngai na opesa ordre obima mais kokende kuna ezali kotinda lokwa mutamu c'est là récemment tila ke mutamu par rapport à mabe o asalaka Shimei akoma kuna kaka bato akende na bango moko akina wanzozonga bayebise koleka mondelo te suka na kata Jérusalem Shimei alongwe na Jérusalem abimi alanda soda na ya kimaki kobimaka nda bima ebongo Salomon limbisaki Jesus te Salomon récupéraki habit ngana esaki ofana mais tellement l'équipe à limite lelo na bomayo pas bon Shimei histoire Shimei ici là. C'est pour te dire
Tant que vous avez les locaux, les gens qui sont yoté, na omolo glasko mutu moko o aza na kata situation o parce que yo déjà fait déjà essayer de ça. Ko yebisa ndeko otala ngai que eloko osala siko nzamba olando kana suka obendo ata eloko moko kaka pa bimisa mabe osalaki et ata liso ki zalaka mabe. Et la seule personne qui peut réconcilier, qui peut bongisa, qui peut embellir les sous bolingo zaka nzambe. Maintenant comprendre ce que bisika yo komi nzamba obendo ndesiko. Pas pesa sous beauté pe kitoko ya libala na yo parce que libala les abisiko batu bazana kimia bazana esengo so esengo ngo yango ce n'est plus le temps ya kolela c'est vrai mabe salami mais mabe za déjà dévoilé et vérité c'est bimi vérité eza nzambe ekoti siko na ndako et pesa bino image asika et nzambo tozo sambela et longona basana nzambe to ko ba toujours ko bondela pona bino et to yebisa nzambe siko azala mator na bino afin que eloko aboye comme ma société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cordon. Nandengo pesi biso parole kola lelo. Donc, au biso toroba ki Césara que nalikambo yo pitumbe zalaki et puis diable alingaka zo accès peut-être pour créer les sous ba dégâts ebele na kati ya vie ya moko na moko ainsi qu'il y a couple. Mais to pambolika nzambe pourquoi? Parce que nzamba intervenir ya ko bimisa vérité et puis na ndenge nzamba pesa pe ba minganga mayele. Je crois que na technologie na système ya ADN hein auto robakisaka eza ke na bato pe bazolanda biso et que makamnyo sur les cas wa pona biso ezo tirer comme leçon et puis l'ité ya munene makasi que même si to yebi na nzambe makasi te mais na babilo musuto zalara rekenge pourquoi? Parce que diable alukara juste même une fenêtre ya kokota pour détruire via mutu mais sincèrement koloba que eza le roi l'histoire il y a un roi Salomon liboso ya mwasi oyo akoselaki muninga mwana na ye que moi né akufa mais azui mwana ya muninga azaki viva bieza ye mais nzamba apesa ki Salomon mayele po ayeba retrancher likambo wana mama nzambe apambola yo makasi na ndenge oyaki premièrement d'abord la vérité en face et puis nzamba zwa lokumu na ne résulté bimi sengara ya papa. Je crois que le pardon libère tout. Donc le pardon libère tout. Ce qui les lots résultés bimi répond nzambe peut-être na plan na ye na préscience ya nzambe azaki na po sabo demeurer ensemble que vie na bino ezala accompagner ensemble lobi pe bosa makambo minene. En tout cas biso to peska nzambe lokumu parce que nzambe moko aza alpha pe aza oméga. Amos 3 pour conclure ezoloba aucune chose qui arrive sur la terre sans que le peuple soit dans le pouvoir mais aucune chose qui arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc nzamba ebaki makambo ibandeli kino suka nango nzamba zo lokumu makasi. Merci beaucoup. Merci na équipe na biso technique nenge bozo assurer les biso puis merci na équipe na biso conseil na apport na bino comme on a l'habitude de le dire conseil et concernera bandeko kakate baye awa les a concerné pe ndeko zotala ou se retrouver dans la situation ndenge moko kaluji asikisinga monke tanga lobby kabuya basala ba test ADN porte par porte. Je vous dis, Kalouji, voilà, c'est qu'il faut te préparer déjà ma papier, ma divorce, te préparer déjà ma trouble robimane à foyer parce que il y a des secrets robimane grave. Mais nous sommes du côté de la vérité pour toutes ces gens qui sentent que il faut avouer, nous serons là pour la Royamba et puis pour accompagner et pour ça la démarche. Mais ces gens-ci, je pense que makila ya mwana na eza makasi parce que sur l'histoire oyo ya bino Laetitia nous parle que bakenda même kolongola zemi mais zemi est compliqué et ça là que boyi kolongwa et moi aujourd'hui je comprends que ça bitumba mo ezolanda de Laetitia
Vous avez bloqué les aligné et PCK position où il y a pas si à Mabé. Comme bah réussi ça qui était bah la neti et à la position où il y a comme moment là parce que Laetitia devait sortir de cette culpabilité où il a attaqué. Et c'est à cause de cette émission de l'eau je pense que Laetitia est maintenant calme dans sa tête, dans son esprit. A dit que Nabota na mobile ou ya balama. Nous tous nous avons commis des erreurs et on commet des erreurs. La Bible nous le dit, même dans la prière, il y a notre Père qui est aussi. Dieu mais pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, tant que Dieu m'a limbisa biso le bara nenge biso to limbisa rabanina. Mais ces gens-ci, ceux qui pardonnent, ils ont existé dans l'utilité, même qui le sait koufa. Ceux qui les autres, l'humanité, ils ont continué à exister. C'est à cause du mot pardon. Elle a fait une bêtise au bisogno sur mais ça s'est passé avant que yo tienne en. Tout à l'heure, j'avais dit ceux qui ont un niveau ya mimaye au balaye malgré zeme. Vous repère le bané bota. Vous lobby na boma d'économie maintenant on aurait na que nous balaye continuellement. La PC blo alibala. C'est vrai que beaucoup man a rejeté mais biso ba africain te bi que coutumier de en mode mariage. C'est parce que vous avez retrouvé des qualités. Moi, je prends ça comme un combat pour Nayo, où il y a qui peut-être na bit ya pour divorcer. Nzamba ici sur la parole est que où il y a sangisi mutaka bolate. À cause de ces deux enfants que vous avez qui sont encore de petits enfants, il bosso ou bien dans 4 ans balé sur 2 ans. Je pense à cause de Yabana, il y a personne qui va aimer ses enfants plus que Laetitia. Il y a personne qui va aimer ses enfants plus que vous. Moi, je vous en supplie de trouver une place pour pardonner Laetitia. Pour cette erreur qu'elle a faite, tous nous commettons des erreurs. Nimbisa Laetitia, trouve une place vraiment dans votre cœur. Vous êtes la seule personne qui peut lui défendre dans la famille. La famille a tabaté les moi si mais sur les moi si na yo va finir ça car na okita. Tababi 2 ans, 3 ans, 4 ans, Kolomo ka ba accepter parce que yende moi si na yo accepter. Donc vraiment tout supplier yo na komanzambe olibisa Maman Laetitia. Non, les élos comment ko nzambe ndayebaki yango. Parce que ceux qui peut salama ki boyete ki baya ipa na yo, donc to ba vérité te. On a pesi nzambe mais parce que pesa nga penza famille moko bien. Maman na ngai bisanga ike bana naso na botsa mobile to amwasi moko to ikolongola zemi. Soit kolongola sa zemi. Et na confirmant vraiment que les paroles les ala makasi. Ceux qui n'ont pas été tout le monde a boité. Tout le monde a boité. Bibi lobby on ne serait la bise comme ça en zami. Né l'homme ko lobby qui habite Tumba oui. On comprend vraiment qu'ils habitent Tumba. Mais nzambe ka yebi. Nzambe yebi. Aza toujours moi sinangai. Ata sali mabe mais ezana makamba malamu pe o sala na vina. A contribuer belé na vina. Par là, au moment qui est première fois le bac et l'eau que l'imaki, je ne sais pas, Nzambe aza bien. Parce que dans ma casse, dans mon cas, qu'on a laté na vie. Dans ma casse, dans na coca quitté jamais. Mais Nzambe a l'ingay qui m'a camboué bana, a pesé dans ma casse, azaka toujours moins sinangai. Et na o les kaki, les bossons na yo, nebi qui est vraiment, donc il va réaction na les élèves madé. Parce que les élèves comme pas c'est naturel, je comprends totalement. On va limbisangai vraiment et bande ko balanda ki biso na nzela ya TV balimbisa vraiment aza toujours moi sinangai na qui to continuer. Et puis so na beti ki olibako olimbisangai va toujours maman ba na ngai et puis que tous ensemble. C'est un peu ça. Parce que beaucoup c'est la budget civil Laetitia papa le bien limbicho pour ça l'acte moi wa que tout bon a vraiment que moi justement au s'il vous plaît pour l'exception moi que limbicho moi c'est là. Voilà. Merci beaucoup. Ma beaucoup pour la banane s'il vous plaît. Voilà. Pour faire la binoa wa binombale si maman Laetitia va nous prendre la main na yo. Merci beaucoup. Na bandegunyo subotali émission Oyo, c'est avec beaucoup d'émotion que tu aussi ce programme ya lelo
Nous restons ici pour tout sur la moquée de Sona Bango avec notre équipe. Il y a Bassal Anzam et Tozana Bango. Sinon, on se retrouve prochainement. Merci, bye. Laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et belé et puis ba kisi o eza na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire ils ont l'autorisation, il y a mis sur le marché, le niveau, il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka. Bah qui si on peut produire la CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, banduta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, ou CP gel douche, pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Nous avons dulci cheveux, pour ça il y a un huile, un shampoing, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa sukinoki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso ou to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité na ngo ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments, tous allés na méamycine, sirop comprimé ou ils allaient kis na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient ko traiter ba problème nyonso. Vous allez dans le diazostimule où ils allaient traiter différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez dans le zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allaient traiter différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez dans le sensiphos où ils allaient y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez dans le méamycine crème où ils allaient traiter différentes formes de maladies où il y a ploposo, mycose où il y a makolo ya bana mibali, maladie empesema palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez dans diazolex où ils allaient traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Ils allaient pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki, tozali na allium où ezali kisi na biso ya tension, ezali pour traiter hypertension. Tozali na borex où ezali ko bombisa système ya papa, ezali ko komisa yango mulai pe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila où ezali ko zongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon où ils allaient tisane na biso ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi où bazana problème ya kubota. Tous allez pe na diabéine où ils allaient kyste na biso ya diabète et puis tous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.